Lisikulu lia yambo ya Joe Biden lelo na likita linene lia ONU wuto akoma mokonzi na États-Unis. Joe Biden abongisi koboya na New York matata na mokili pe bokono bwa COVID-19. Félix Tshisekedi mokonzi ya RDC pe mokambi ya Union Africaine pe akosala lisikulu na ye. Bakambi ba polisi ya Paris bapekisi Mindule Werason na asengelaki kobeta na Zénith ya Paris na wenge muzika Maison Mère le 25 septembre 2020. Polisi ya Paris ekundoli ete batelemeli ya matata na ekolo Congo Demokratika basalaki eyoma makasi pe batumbaki biloko mingi na concert ya Fali na 2020. États-Unis ekolongola le 1er novembre bopekisi ya mibembo na molongo na bato bazwi mangole ma COVID-19. Basali mibembo basenga mikola kisapeli susu mokanda ya botalisi nzoto momonisi ete bazali na bokonote. Washington epameli bozangi sembo bofundami na basambeli ya Paul Rusesabagina elombe ya tiama na film Hotel Rwanda na Kigali.